Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndengenep Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo, Tokolo Bela, Batu Oyo, faux combattant à Zaïrois, Betaki, jour au président de la République, à Kutanaki, na diaspora, Oyo, à Betaki meeting Moko, et Tikali vraiment d'une façon indélébile, na mémoire, il y a peuple congolais, Oyo, à diaspora, Bazalaki na Paris, na Oyo, surtout, Balandaki na télévision, parce que Makambu, Oyo, les Kakiwana, Congolais, Bazali, Zaïrois, combattant, mais faux combattant, Oyo, Zaïrois, donc Makambu, Oyo, et koki koleka boyete parce que trop c'est trop et puis tozali na mboka ya mundele loi ezali donc makambo susu et koki koleka kara boyete on dirait soki tozali na jungle ou bien tozali wapi toko lobela makambo yango lelo mais avant to banda to lingi nanu to tuna Zaïrois wana balakisa biso passeport na bango ezalaka ndenge nini babimisa yango parce que bango pasolaki soit disant pasolaki babimisa o ya biso pasoli ya congolais babimisi ya bango ya Zaïrois totala soki ezali marque nini et puis balakisa biso emplacement donc géographiquement mboka na bango ezali wapi parce que o ezali au cœur ya Afrique o ya 2 345 000 km² ezali ya biso Congolais, il y a République démocratique du Congo. Oyo ya bango, tolingi toye basoki ezali wapi parce que bazali na pays moko imaginaire, pays moko virtuel o bango moko bazali kokanisa. Donc vraiment na ebité ndeka na lobaki, bango baza Zaïrois, biso toza Congolais, siko biso na bango eloko nini. Kipe makambo na bango, bazila donc président na bango mukolo ya aye bakutani babimisi drapeau na bango mais siko biso tozali Congolais tozali ko landa président na biso tozali ko kumisa président na biso Fachi donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo siko biso na bango tozali ko wela nini eloko tozali ko comprendre te jour wana ezalaki kaka image moko ya illustration ezalaki te ke poto lobela yango toyebaki toko lobela yango lelo parce que jour wana ezalaki makambo mususu to bandaki ko lobela oyo soit disant oyo bakangaki ngai beti ngai na coach hôpital yango na to lobelaki nanu makambo yanga toyebaki ke to sala émission mobimba pona ko pousser batu nyoso tout oyo bazalaki agresser jour wana Tika yango boyete toko laksabino en premier parce que jour wana to check on to laksabino lelo bomona ke oyo ya liboso agresaki ezali pasteur munene azalaka na Belgique azali docteur en sciences humaines ayebi ndengi réaction batu esala makayebi ke ye ayekola yango na classe alobi ke batu na baza batu maboma donc il faut enfermer bango donc ye libabe ezalaki pona ye voiture abana ko tambola nango minibus wana cortège à président de la République pe bazalaki na yango donc ezalaki même couleur même ndenge moko donc tuwana faux combattant ya Zaïrois na bakanisaki ke ezali cortège ya président de la République yango na bomoni ke akoyaki na embuscade donc ye muto babandoko lobake ezali gouverneur Ngobila ezalaki donc pasteur et docteur en sciences humaines mutu azwaki mbebana asi aportaki plainte donc atindelaki ngai makambo wana tokoki kotyango ate parce que bakombo na ye ezali komonana mais nakolakisa bino yango likolo donc ye azali intellectuel ayebi makambo ndenge ezalaka aportaki plainte donc makambo ezali ebele makambo oyebisaki ngai pasteur donc tokoluka tokomisa yango esika ekokoma parce que fallait abongisa voiture bomonaki bozali komona na bilili ndenge bapanzaki yango bapanzi yango donc vraiment ezali passe na motema na lingi na tiela bino susu ba image yango po boyeba malamu oyo elekaki jour wana
parce que ezali vraiment makamoko tokoki ko tika boyete ezali vraiment makamoko tokoki ko tolérer boyete tozali na mboka mopaya awa na poto ezali mboka ya loi donc bato wana faut bazala poursuivi na justice parce que ba image ezali ceux qui etangami ke tosala témoignage tozala na côté ya mutu oyo babetaki toko hésiter te bolanda bino moko na bilili. Bino moko boito landa donc combo ya pasteur ezali pasteur Jean Moulamba ya kina famille mobimba ba utaki Belgique pour ba la présidente de la République donc azali ndenge na FC bino pe docteur en sciences humaines donc bino moko bomoni na lingina tuna penza ba combattant ou ba faux combattant ya Zaïre ba la biso ambassade na bango ezala kawapi parce que eux na Belgique na eux na Paris awa eza ya biso RDC biso tolingi bango ba la biso ambassade na bango ya Zaïre ezalaka wapi donc vraiment pasteur docteur tozali na sima na yo donc vraiment tozali ko partager peine na yo donc ezali pasi na mawana motema o elekelaki jour wana o elekelaki yo jour wana donc to sengi na yo sala ba démarche so sala ba démarche kende na yango tina suka tozali na sima na yo. À part pasteur ou docteur Jean Moulamba, tu as une image mususu, tu as sabino susu, à part wana batu bele ba betameki, mais tu as une image mi balé, tu as sabino botala li susu, ndenge bande konabiso ba congolais ba ekipo ko mona président ko yoka président oya koloba ba kutani na embuscade ya ba faux combattant moko ya bato bazali ko koloba ke soit disant bazali ba zayewa oh tozali koyeba mboka na bango ezali wapi ambassade na bango ezali wapi donc passeport na bango ezali ndenge ni botala susu deuxième image ndenge ba betaki ndeko na biso kaka na ba zairwa oyo bazali komibenga ba combattant tozali kotia yango po batu ba retrouver bilongi ya batu oyo bazali na kati ya ba image oyo tozali ko tiela bino parce que ezali ba pièce moko ndenge ba benga na justice ezali ba pièce à conviction. Arrêtez de le taper, sérieux là, arrêtez de le taper. Non, arrêtez de le taper, arrêtez de le taper, arrêtez de le taper, arrêtez de le taper, mais c'est quoi ce délire là? Arrêtez de le taper. Non, arrêtez de le taper, arrêtez. Arrêtez de taper, c'est quoi ça? Non, monsieur, venez, venez, venez. Monsieur, venez, venez. On y va, on y va. Venez, 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 monsieur. Venez. Ce sont des collabos. Venez. Ils tuent les gens au Congo. Vous massacrez les Congolais. Non, venez, on y va. Les Congolais. C'est dingue. Truc de fou. Les pauvres, il a fait quoi? Truc de fou ça. Ok. Monsieur, allez-y dans le centre commercial, vous reposez, le temps que ça se passe. Vous êtes appelé comment? Donc binomo bolandi ezali passe na ma na motema tokoki ko tika yango boyete yango na lelo 5 minutes à lelo ezali ko beta sete tozali ko senga na bandeko na biso na ba congolais ba tika makambo te ba kende na yango na justice parce que ah tozali na mboka ya mundele na mboka ya justice donc ba koki ko beta yo kaka boyete na balabala kaka boyete ezali vraiment eloko moko ekoko leka boyete ngai na lobaka biso tozalaka na poto ndenge totamblaka na ya lelo swami donc ndenge tozalaka boye na souhaité te yela ngai mais mokolo oyo akomeka makambo wana nzambe na komema ye musika na niveau moko parce que ngai nayebi badroit na ngai nazalaka awa na Paris j'ai travaillé dans le social pendant plus de 18 ans nayebi badroit na ngai jour wana na komema na des sortes na ndenge na biso batu mwindu donc barozo betailler donc na petit déjeuner betami donc na dîner betami na déjeuner betami ti akokima musala soto longoli na paramètre wana na ndenge na biso ba congolais
donc on a meme penza na justice na musika donc jour wana donc soki na kozana mbongo muke na kozwa penza crédit penza na zui penza crédit donc na ko memaye penza ti musika et puis biso na biso le musuba congolais toyoka mawa donc na ko kende penza ko luka penza donc ba tiwer à gage donc zui penza donc bato ba bomaka bato pesi penza mbongo donc ba ko tirer yo penza na dikosi po okobika te donc ba je wana bosala ba je na bato o na bino bosala ba je et puis jour wana donc ko sala été que le bo bamba biso eloko ke oh donc kimi mais soko on se retrouver na mabele donc kleboa oyo kozwa na dimite donc okufa donc jour wana ngana ko meme bembeno na kena ngonga moko na mbila donc loba bamba kimaka mais ce que se retrouver par hasard okuei na se to inoptiser na kati ya se to kangisi yo donc na kanisi ko kufa na yo yango wana ko kufa donc jour wana vraiment ko koya te ko sala règle to koya soko kuei na se ya na jido kutu bakosa donc kokufa na yo yango wana parce que klebo wa oyo kozwana se na kanisi biso nde to komema ona mbila okufi biso toke bako libérer biso parce que bako mona déjà ndengi tozalaki na ba témoin donc rejeté donc bo sala ba je na bat na bino bo sala ba je biso tozala awana poto toyebi loi donc bon mekate parce que biso tozo tumbola mutute bino boza bazaiwa biso toza ba congolais donc toza na problème na biso te bo sala makambo na bino ya ba revendication de bo sala bo finga mais soki bo komi ko simba bato na nzoto mais bo simba bato o ba simbaka mais o misusu bato musu ba simbaka bango te na kati ya bamboko parce que za bamboka loi jour wana okomona donc tango ba avocat ba kolatela yo ba nzambala oko comprendre que o luki makambo place o lukaka te donc vraiment biso tozali na tina kutu ya makambo wana te na lingi na like sabino bato bazali ko beta tolo zayi drapeau na biso zayi nazali ko tiela bino sakombi inongo boyebi ka saliki na mobuto basala na mobuto ba secret ba drapeau wana a expliquer bino tina ya drapeau oyo bino bozali ko kumisa lelo boyoka explication ya drapeau zayi tina na yango na kanisi soki bozali penza batu bokoki ko kumisa drapeau oyo te boyoka bino moko explication ya sakombi inongo ndenga azali ko expliquer drapeau oyo zayi. Non loin des pyramides, nous irons nous deux, nous descendrons dans un puits de plus de 100 mètres. Nous y trouverons à la fin une rivière et des vieillards qui s'y trouvaient, qui priaient, et ce marabout me montrera la matrice de notre drapeau, de notre emblème national. Il était sorti du fond du puits au Caire. Il dira, voilà, d'où est venu votre drapeau national. Et ce drapeau, qui est l'emblème national, quand on passe avec le drapeau en général, on s'arrête, on s'incline. Mais ce respect dû au drapeau n'est pas dû au drapeau, à Satan qui est derrière le drapeau. Bino mo boito landa sa kombi no na kansi batu mususu ba botama simo be ba musu ba landa makam na loyenge parce que Congo landa makam na lo ba yo zo marche po ani nga na yebite na monika ka batu ba kitenga pe na kiti bino mo boiki sa kombi no ndenga expliquer drapeau na li babe drapeau ba ndoki o bino lelo bozali ko lobake ezonga na mboka na biso na kanisi bozana sonité vraiment soki za ki soni bomara mbele bosi bokufi yango na bozo mona tango président de la République na biso azotambola ka partout bozo kae azali tout le temps kolobake peuple congolais ba congolais bande konanga bosala nyoso tu boyiba mayele ezali bosala nyoso tu sika na bino ezali na kisasa bana kisasa ozongi kisasa bana ya ba Congo ozongi na ba Congo donc bana ya Équateur ozongi na Équateur donc ya Katanga ozongi na Katanga donc en général sika na bino ezali na mboka na biso yango wana président le bibo mi bongisa on est mieux que chez soi ozongi pa na yo kozala bien yango wana nazali ko lakisa bino donc ezali pasi na mawa na motema fille moko azalaka na Afrique du Sud bakendaki ko fêter anniversaire na baninga na ye bakei ko fêter ndenge ezalaka kaka nazo lakisa bino na ba image bokotala yango na ba image na tieli bino ba photo bakei ko fêter ndenge ezalaka kaka mais na suka master na ye moko azalaka na salle abimisi muntu atire ye bomuni ba makambo mususu ezoleka na bamboka papaya donc balingi biso te donc il faut comprendre que bino moko ke mboka na yo ezali kaka mboka na yo donc bino moko botala na bilili oyo elekaki kuna donc mwana batu donc azali ko fêter ya anniversaire donc bokoyoka pe audio oyo na kotiela bino ya muninga moko azala kuna a expliquer biso ndengi elekaki kuna.
Organiser un peu moins bismuke. Fio comme on Nisha boza petit sera master nanga. Ah mon ma tête. Lobi na butu bakendaki na masana mo bo sud-africaine na anniversaire ya mobile ya masana sud-africaine wana. Ba komi kona lobi na butu ba vandi fete ka ndengo moni wana. Après camarade mususu ya fio wana sud-africaine. Bo soki nini to ebite ya fio na bimisi kama munduki ba beti masasa après kimi yake. Toza awa ngakiawa ba 19h nazo komanano kuna pekendo za programme ndenge ni matanga ngoto sala kwa liangwana organiser un peu moins bismuke fio comme Nisha boza petit sera master nanga ah mon ma tête lobi na butu bakendaki na masana mo bo sud-africaine na anniversaire ya mobile ya masana sud-africaine wana bakomi kona lobi na butu bavandi fete ka ndengo moni wana après camarade mususu ya fio wana sud-africaine bo soki nini to ebite ya fio na bimisi kama munduki ba beti masasa après kimi yake toza awa ngakiawa ba 19h nazo komanano kuna pekendo za programme ndenge ni matanga ngoto sala kwa liangwana. Donc bino moko bolandi ezali pasi na mawana motema makambo boye vraiment oyebi ke soko zali na mboka na yo makambo bopo yela yo ezali pasi bomoni ke asali eloko te to ebite enquête to kolanda yango ba déterminer soko ezali nini ezali le mususu alingi kaka yete le mususu ayebika o azali congolaise ayebo alingi yete omoni donc abimisi munduki abeti donc sans raison to ebi tinate. Donc botala kaka ndenge bazaiwa o bazali koloba bazaiwa o bazali ko créer makambo ndenge ezali nazali ko lekisa bino photo moko bozali komona ke ebimi ke bati donc na photo ke biso parmi ngai na bandeko mibale bazali wana Serge Palmi donc na ndeko na biso mususu azali wana ke to détourner tant présent ya to détourner 200 000 €. Donc 200 000 € ngo ba yaka ba pesi biso to détourner ka bo moi pendenge ba commis donc d'une source sûre donc baso comment makamsiko soko yebi bato te o croit pe na makambo boy o moni ke ba congolais to linganité surtout ba o bazo komi benga bazaiwa ba lingi bisote donc bazako créer na bango ba information ba intox kaka ndengwa na ba boba pona ko salaire kaka batu donc ezali makambo moko heureusement ke ba yebi biso ke eloka boy kogi ko sale maté donc ezali vraiment pas na mawana motema ko vivre na batu oyo bazali ko baza bazaiwa tozali ko zela bango bakene na mboka na bango ya Zaïre batika biso na makambo na biso ya République démocratique du Congo. Donc bino moko bolandi lokuta parce que ba combattant toyebi bango ba combattant solo eloko nini ezalaka na sukate eloko nini yango osala ezalaka na sukate lobai komi fond de commerce na yo eloko nini yango ezalaka na sukate ba combattant oyo ba monique combat ndenge zalaki liboso et ko za ndenge siko te wana za clair et net parce que o tozana azali mwana mboka azali combattant azali papa na mama na to yebi famille to yebi ba place akola donc jamais toko bundisa moninga na biso donc biso ndenge lekaki wana bomona ki bato balobaka o ba mauvaise langue o César ngadi jalelo bomoni ke ndenge elekaki bien te na organisation to bimisi yango na miso batu tout parce que so likambo zali il faut to le bapoto aider présent na biso parce que ba anti valeur alingi yango sute ba anti valeur wana il faut esila yango na so likambo et bimi photo lo parce que biso tant to sala mosala oyo muto apesa biso mbongo ezate ndenge na loba ika ke light motive na biso dénominateur commun na biso nyo surtout ndenge to zala parce que to lingi Félix Antoine Tshisekedi parce que to lingi mboka na biso to senga ka mbongo te to sala rango bénévolement pona ko tombola kaka et kolona biso mais une promesse une promesse c'est une dette. Donc, ce que promet Moutou est comme une nyongo. Chose promise, chose due. Donc, ezalaka ndengo wana ndenge ba prometaki biso to sengayite ndenge ba prometaki biso yango wana esalamaki ndenge wana biso tozalaki siko ko représenter batu o il fallait tozwa mbongo to memela batu mususu soki biso to lo barango te ba musu ba okansa ke tozwaki mbongo na bango. Donc chose promise, chose due. Donc, toute peine mérite salaire. Et puis, Ewitaki,
idée wana witaki na ba organisateur ba mo ba lobi ekozala bo donc na suka siko tango ba respectant ngote il fallait to bimisa yango batu tout baye bandenge zalaki po pe baye ba ke biso pe tozwaki eloko te donc lelo to lingai to beta c'était na makasi wana tozali susu koloba vana si émission en guise de conclusion donc batu o nyoso tout ba takaki bango o bazokisaki bango o ba betaki bango batika makambo o te ba mema yango tina suka il faut ba porter plainte parce que tozali na mboka ya justice tozali na mboka mondele batu te koko tamboloza na droit okumisa mutu o lingi mais bakoki ko pekisa yo te na ndengi bango basalelaki yango donc tozali kosenga na batu nyoso tu na ba oto lagisi awate na o nyoso tu bazwaki ba problème ko so boza na ba image bo tindeli biso tokolakisa yango il faut bo porter plainte ba image to bomba yango soki justice ezali na besoin nango tokolakisa yango. Donc si on a comme na suka ya émission boyebika ke na pesa ka base mbote base ezali vraiment dans le monde entier parce que 5 minutes tout le monde est d'accord donc na bandaka toujours honorable Ziko Mayel le député indéboulonnable Ziko Mayel merci na onyo soto sala rapport na mboka na oyo sala rapport na 5 minutes parce que yo ozali exemple à suivre naba député nabiso ya mboka nabiso na keisiko na États-Unis d'Amérique plus précisément na Dallas pour na repesa Arthur Seka ba mbote belé Arthur Seka ye avanesa masolo ya 5 minutes kuna na kati ya Dallas na keisiko na Afrique du Sud na captain pour na repesa JP Kano ba mbote ebele kuna na captain na Afrique du Sud ceux qui naza en Afrique du Sud toujours na captain na repesa petit nanga propre donc petit frère propre José Banté ça peut yepé avant de kuna na kati ya captain parce que yé avant de la 5 minutes avec César Ngadi. Nazongi sous les États-Unis pour na repesa pasteur Jacques Toubadiaï ba mbote belé yé pasteur Jacques avant de la masolo ya 5 minutes parce que à part qui pasteur alingi mboka na ye donc pasteur Jacques ba mbote belé kuna na États-Unis d'Amérique. Sikoyo na kei na kati ya Canada pour na kopesa Rodrigue Nzolo et azali leki nanga vraiment banda kala boyebi otango accident ezwama ki batu bakufa ki mingi na nzela ya Brésil bakota ka États-Unis yem tapesa ki biso ba image donc c'est quoi combien na Canada donc Rodrigue Nzolo ba mbote belé et puis merci beaucoup pour na fidélité lo na 5 minutes avec César Ngadi na kei sikoyo na kati ya Lille pour na kopesa la petite Nacha Lukombo ye azali mwana bakoto abotama koto ya memi staff ya bana bakoto bakomi kolanda makambo mboka donc la petite Nacha Lukombo ba mbote belé merci beaucoup pour la fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi na keisiko na Hollande na Rotterdam pour na repesa Patrick Mwanza ba mbote belé avandisa ma solo ya 5 minutes kuna na kati ya Rota na Hollande donc merci beaucoup donc so nazali na kati ya Hollande na repesa mbote na Wazabanga donc apasha Wazabanga ye donc kutu donc rien à dire ye azali 5 minutes ezali masolo na ye donc Wazabanga donc apasha Wazabanga ba mbote ebele de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi donc si on a repesa mbote na Papi Chaga Piki Danga qui talatala Espagne donc bambote belé parce que yé a ratisaka 5 minutes avec César Ngadi qui talatala Espagne donc bambote belé de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Nakosugisa na maître chef Walesa donc maître chef Walesa donc il est vraiment à Salaki Moussala Makasi tango président de la République ayaki donc maître chef Walesa donc merci Ebele pour Ozalipe Moulandi Mounene il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc comme il a souka ya émission Nabiso ya Lelo donc Negina Lobaraka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations, pourquoi pas critiques. Donc n'hésitez pas à me faire parvenir directement sur notre site Cléboa Original et sur notre compte YouTube. Cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami et à la caméra Doudoulé. Donc merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi cette émission. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe tokobosa na été fazwa ma solo na mbunchu penadikosi. À très bientôt.
Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.